Voilà, bonjour, bonjour la famille. Tout ça toujours la continuité à image na biso. Photoshop oipa wapi tosukaki nde sika awa tozali ko continuer na montage na biso oyo tobandaki déjà. Voilà, c'est parti. Condition is what we are feeling. Why you say? So people just sit and just look day and night and be staring at the ceiling. Why you say? They look into our eyes and tell us it go better why the baggers are still stealing. Ah, siko na ngosa la ombre ya photo na nga ozana kuna na ena zuli so kaka image o na salaki liboso na memengo jusque pour que na s'atteindre awa na ye awa nosala sikoyo ombre tosala ombre enter oye mopanzi oye na droite esika pe bakomi fil ezali awa oklike awa eza mpona ombre ko créer ombre osala ombre elilingi abengaka ye elili on crée elili. Je fais que l'ombre de moi-même. Enter. On va ajouter fond na sima. Toujours na kei na contrôle O. On a luka fond. Na luka fond oyo sepelisa ngai na tiango na sima. Ana ke na recherche ya fond ya malamu po ete na sere yango wana po ba o wana na vraiment na sepeli na nga na yango te. Ana osala recherche ya fond. Why you be saying? Why you be saying it? Why you want to do what you go do? Or say what you go say? The wrong thing to say. No one make me do what you go do. Or say what you go say. The right thing to say. You're supposed to do what you go do. Or say what you go say. The wrong thing to say, but the right thing to say. Yeah. Why you be saying? Why you be saying? Maintenant, on a choisir fond oyo, ouvrir, la fongoli clé, ok. Au titre de déplacement, on a déplacé yango, on a mis yango na photo na ngai, fond na ngai yango wana. On a lancé fond na ngai. On a cliqué Enter. Nazongi na première image na ngai. Première image na ngai yango. Première image na ngai yeyo. Na ko déplacer à partir de la touche de direction na clavier.
On finit enter. On réduire moi moqué. Petit enter. Photo na nga wana. Fond na nga wana. Ombre na nga pe. Yango wana na sima. Owa ombre oyo. Oyo eza bongo na photo na nga mibale fona modifier yango moke. Enter. Voilà, jusque là, je crois que bon, s'il faut comprendre, première photo na biso, to soki na niveau aoyo, comme ça, tu as photo msusu, tu continuer par image. Je vous dis à très vite.